Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese mwami likola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ngeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Voilà, vous allez belé au Bolandaka. Émission na bino, émission na biso, émission na biso nyonso, émission na bango kuna, émission na yo yanga ya biso nyonso. Éco international, éco international. Éco des amakele les obeta ma bipa ne pas pour être tout ça matin les autres bakoyoka. Yamana de do to yambi mosai na Nzambe. Mais nazo comprendre que to mosai na Nzambe au bino suboyebi à les kaka émission. Et à tout n'a pas mis tout dans le coin d'un gars, tout n'a pas bino Élise Bachika au boye bien alors les lois biso de Toyambi, il y a Zara Keper, mais les lois biso de Toyambi, toujours place là, to botolier, Malobawana, to botolier bateso pour tout n'a y moi bateso miké par rapport à ma solo de Messi, pour la petite. Les bonangai, pasteur Flam. Merci pasteur Élise, merci Péli, comment on a eu le sous Nzambe vraiment à part vraiment naza nesengo mingi parce que toutaki na vraiment ko ya makasi po pesa muninga mbote faut l'accender likofi comme l'opposition ozo pesa muninga mbote likofi OK sengeli yamba muninga no pesa mbote vraiment naza nesengo mingi parce que vraiment na wana ya likofi ya neza disute na ebike soko ko flasher biso mo est-ce que bambota mo za rakati le likofi to comment to tande le bon Bambote ya likofi vraiment et il y a aussi une biso. Pourquoi? Parce que ils ont battu belé vraiment bango hygiène pour na bango existe à terre. Na plus exemple mutoko ya uti ko simba auti ko simba peut-être to en plein terme ko auti ko simba poto. Il fallait directement attendre au soir maboko, c'est ça l'hygiène. Mais il y a au soir maboko côté asika maboko c'est carabo. Mais tant qu'on y a directement après si nous monte ou aussi par maille à papier et ça cap poisson. Mais si nous tournons directement y a après si on monte yo pays aussi le côté dans mon c'est pour ça ils ont créé à Bamala. Mambote ya likofiti lelo vraiment coronavirus malgré ça malade oyo ruta na Nzambe te. Mais quand même il y a pour soutenir ils sont dans ma campagne il y a oyeba na kufanda pena ba. Mambote ya likofiti ça continue jusqu'à présent. Pasteur namoni na ebio na likambo ya Bible na ebio na likambo otuna ba question mais de l'autre côté lo ba question biso mo tozwi yango mais non na mono la télé biso lokola religion qui tende aux autres religion qui tende bon c'est trop dire sur le but muta religion qui tende vraiment c'est trop dire est-ce que pour lata normalement pour lata pour la biso banaka mais na ebi na batango ne zalaki so moni pasteur do sapato tengama et na mako ya bongo papier pelise lemba nango mais so ebi ke ya paende ya mutu ke do pisami ngande ya pasteur mais na ebite lo bana bon ba pasteur ya kala na ya lelo différence des amours différence des amours qui na nene parce que ba pasteur ya kala ba ndé ko tena Nzambe vraiment na aliment ba pasteur ya kala ba pasteur ya lelo lokola Android ye pasteur il faut alinga asala au-delà on Nzambe alingaka te parce que Nzambe pasteur la kinga ba limite ozala ba limite mais so komi ko leka ba limite wana komi mabe mais pour la makambo etali kolata vraiment Salomon ba de kolata makasi parce que Bible est précisant au bien et le bien au clair que et dans la mutu moko te na sena moi awa akolega Salomon na lata donc lata ngana lobaka eza pona biso bana Nzambe tant na mona ka musali ya Nzambe azolata propre eza fierté na biso basali ya Nzambe pe lokumu ezonga mepa ya Nzambe
Voilà, donc fungola qui moi parenthèse muke ezaki juste côté là na biso émission mais tozo kota ce vraiment na émission papa pasteur Flamme sango nino ye biso na parce que émission so tozo langeza et eza pour makele le moko eza quelque part ba kabaye makele les amis ya mwana makele le nino biso voilà makele na yeli libota nzambe bandeko nyonso bozo langa biso na moment oyo vraiment toyeli bino single moko ya 4 chansons kaka 4 chansons kaka ya single epelete donc 4 kaka parce que malgré epelete bandaka na mibale mais toyeli bino kaka na 4 chansons ya kitoko donc yo komi musicien bon nakomi musicien te mais oyo ezali ya frère na ngai ya église frère Bodak Mondembe en direct ya États-Unis parce que biso toza wana lokola étant que nazaka manager ya bana nyonso ya nzambe soko osalisi album na yo soko ozaka mwana nzambe soko obengi pasteur Flamme d'Angola nazali wana vraiment mpona kosoutenir yo donc biso toza wana mpona kosoutenir bafrère en Christ lokola aza nga nde toza père spirituel moko frère Bodak Mondembe en direct ya États-Unis lokola abimisi single moko ya kitoko. C'est pour ça que nous avons awa étant que pasteur il faut nous soutenir single na oya bimisi. En tout cas na témission na parce que ngape na ekotia moi na une moi kotia moi qui songi soit disant. Olobi était aux père spirituel mon père spirituel en auto le ba était c'est la zali donc ici à tambote. Donc un père spirituel na biso c'est l'apôtre Idi Amin Binto ke Momo Charles de azona na biso à passant. Donc en direct donc on peut ici notre daddy, notre père spirituel, apôtre Idi Amin, il dit que mon cher de Dieu, il y a dans le père spirituel, il y a pasteur Flamme d'Angola, et il y a frère Bodak Mondembe en direct, il y a États-Unis. Voilà, tu peux sur mot de daddy, tu peux sur mot de bail, tu peux sur comment mot de bébé. Alors, nous sommes si sous ma alors na ina tuna olobi frère Bodak azana na pays bana azaka ka musicien simple ou azaka moi no église ou za père spirituel mais quand on a section na musique ok voilà merci pour la question là yo frère Bodak Mondembe azana no un véritable chrétien aza mwana nzambe aza serviteur de Dieu il prêche aussi pe aza vocation oyo ya koyembela nzambe euta bomwana na ye nde asali single oyo asali vraiment c'est terrible banzembo oyo eza wana na 4 chansons eza banzembo moko ya terrible asali baclip ya kitoko baclip moko impeccable donc frère Bodak Mondembe nzambe apambola yo mpona banzembo nzambe apambola yo mpona qualité ya baclip oyo saleli libota bana nzambe vraiment apambola yo je crois qualité oyo ya frère Bodak Mondembe na kopesa yango wana aza mwana nzambe ya solo pe azali serviteur de Dieu il prêche aussi azali pe wana pe mpona koyembela nzambe na baloyembo. Voilà azali serviteur de Dieu ndenge ba biso parce que koyembela nzambe soko yebi lo banzambe te koyembela biso nde hymne do makelele lokola soso azo ba kokori commun ya yebi pe lo banzambe on a dit que jingle wana eza vraiment na musindo na makambo nzambe ya rebe to kozala différent est-ce que tu koyeba obi na biso za 4 titres ko tanga biso juste taba titre yango ra sous-titre ya 4 chansons na bundisi to yeba ta koyeba to za ta na do babani flash kaka toyeba totindo yemba te mais juste komboka po toyeba alobeli nini alobeli nani alobeli eloko nini. Voilà nazopesa mbote na les grands pétroliers buya mayola na Bruxelles moninga ya héritier kasongo mokonza Bruxelles napesi mbote na rabi mayola ayabi biso na esika oyo napesi mbote na préfet Tubi Mondembe landa émission oyo okozala jamais déçu. Voilà 4 titres offre na biso Bodak Mondembe ayembeli biso premier titre ezali Emmanuel ezali premier titre deuxième titre ya banzembo ezali Kembo ok troisième titre ezali donc générique Loyaka avec générique moko c'est terrible générique Loyaka pe quatrième titre ezali nzambe balukaka ye donc 4 titres yango wana oyo napesi
nzambe balukaka ye vraiment namoni eza bateme batitre moko ya très symbolique vraiment donc ezosymbolize makambo ebele alors tokomeka mpe susu koyamba ye moko le frère po ete ameka kosalela biso mwa badingelo mwa baflash nango toyeba nini alobi na kati mais ntango tozoyoka teme déjà Emmanuel tozoyoka nzambe balukaka ye tozoyoka dans générique ya yana donc eza makambo moko déjà ya bien na peso déjà bu wana zala déjà na bu wana po ete okozala dessus te voilà alors tozokoba kaka pasteur Flamme d'Angola tozokoba est-ce que nazobi mpena mbala ebele est-ce que oza sûr ke bato bakokonsome yango parce que kobimisa album to jingle eza facile te mais fo bato baaccepte yango est-ce que oza sûr bakokonsome yango mpe bakoaccepte yango facile voilà merci pour la question na yo parce que soki tozongi na makomi bible ezoloba boye baoyo nyonso base confiaka epai ya nzambe bazalaka jamais déçu bazalaka jamais confondu merci pour la question na yo na nga naloba boye so otali premièrement na mboka na biso RDC awa okomona baloyembo ebele bato bayembeli nzambe so otali mpena au fond omona mpena ke eza mpenza na sensi te mais basali succès eza na sensi te oui so otali déjà baphysique na ye bagymnastique na ye makambo nyonso to po abimisela oyo eza na sens te ndengeni eza na sens te parce que se nalobi nabanda kolobaka banzembo boye peut-être bato mosusu bakomona mabe mais eza na banzembo mosusu nzambe azwaka na ye gloire na banzembo ebele te mais okomona ebimi bato bakonsome yango mais frère Bodak Mundembe nalobaki premièrement azano musicien chrétien te premièrement il est chrétien premièrement deuxièmement azali musicien oyo azoyembela nzambe eza na différence entre musicien chrétien na chrétien musicien frère Bodak Mundembe bamusicien ok olobi yango bamusicien wana ozoloba bazobimisa mpe banzembo omoni mpe eyebani bato baoyoka eyebani mais frère Bodak Mundembe azali chrétien musicien eza différent aza chrétien musicien so asali eloko il faut ezalaka na recette parce que aza chrétien musicien parce que baclip touti kolanda tala baclip oyo touti kolanda tala maloba oyo yabimisi eza koédifie maloba oyo yabimisi ezobikisa bato c'est pour cela frère Bodak Mundembe eza bapambola ye parce que tomata tokita déjà bimi parce que avec Dieu nous ferons des exploits déjà bimi parce que il est chrétien premièrement deuxièmement il est musicien chrétien donc azala chrétien après aye kozala musicien donc récit eza déjà baclip impeccable banzembo vraiment eza koédifie bato nzambe apambola frère Bodak Mundembe voilà merci na mwa image moke wana oyo tolandi bazobalanse mpe babalansaki wana omoni kaka kokokisi yango vraiment nazozala na esengo mingi oyo nde nazomonela yango bon nayebi te toti entre guillemets yo moko okojuge yango parce que bible mpe lobi ne juge point yo moko kaka zwa eyano alors tongi toloba opesi biso sango wana alors le frère aza sur place ou bien aza na mboka bapala et puis asi abimisa yango bien azobimisa yango sorti nango eza ndenge voilà merci pour la question nazodédie no émission oyo na pasteur Vincent Makela ciel ouvert TV vraiment bosabone mingi na ciel ouvert TV bosabone bokozala jamais confondu émission oyo erekota na ciel ouvert TV pasteur Vincent Makela motema ya mama bene makela nzambe apambola bino ndenge naloba boye frère Bodak Mundembe aolanda biso pour le moment aza na États-Unis afandaka na États-Unis donc siège na ye vraiment eza na États-Unis mais ayaka na ye na kini de temps za autre ayaka mingi aote kozala mpe ça fait quelques mois aote kozala na kini awa mais na mois de décembre akoya awa mpona tosala deuxième sortie officielle deuxième sortie première esalamaki na États-Unis c'était terrible bana nzambe bazalaki béni
bato basombaki bakonsomaki banzembo oyo vraiment ebimaki na sortie officielle, vraiment c'était terrible. Donc deuxième sortie officielle ya frère na biso Bodak Mundembe ekozala na mois de décembre etanga koya nayebi te soki ya komi sortie officielle ekozala akoleka na conférence de presse, vraiment ekozala terrible. Vraiment ekozala terrible tomona ngo peka ndenge olobi ezalaka maloba te moment toyeboye nzoka ndenge yango nde olobi te rassurer biso vraiment bandeko baolanda biso partout na monde entier basé partout bolanda rassurer biso encore davantage que tokozala décide. nazoyebisa mwana nzambe nyonso oza na 4 points ya honte. C'est votre humble pasteur Flam d'Angola. Botikana jamais kozala déçu. Parce que étant que pasteur nakoki koleka te naloba kaka bilobaloba ya eloko tomoni mpena ke esimba te naya naleka non se bomoni nga premièrement naleki nalobi makambo oyo esimbaki deja nakonsomaki yango deja bana de rocher ezali bakonsomaki yango mama tete ndaya mpe akonsomaki yango bato nyonso bakonsome yango na Priscille Azir Mutale esprit mbimba aussi peu de soucis désiré en mboko bakonsome déjà single oyo ya 4 chansons ya frère Bodak Mundembe bozala ya kosekela déjà nzambe apapa dangola na yango natuna olobi déjà église bakonsome bobomi oka mpona bino moko ubie ebandi déjà bapromotion mpo bato bakota déjà na egu wana obino boza nango mpo bato bakonsome promotion ebandi na bachaîne. Merci pour la parole. Promotion vraiment ebandi lelo promotion ya single ya frère na biso Bodak Mundembe ebandi déjà à part en église parce que nous sommes consommateurs na ba chaîne ndenge déjà bomoni nga na ndeki bomona monongo ya chaîne ya télévision awa ba chaîne nyonso oyo yebeza na impact. Premièrement Monaco TV bomona loleka bomona na Flamme d'Angola TV ekoleka bomona na Ciel Ouvert TV ekoleka bokomona na Panza Toleka TV ekoleka bokomona na chaîne ya pasteur Miko Badika ekoleka ba chaîne nyonso oyo yebi okomona ba clip oyo ekoleka nango facilement. Donc semaine oyo okomona ba clip déjà ebanoleka na ba chaîne. Je pense que nous allons pour la clip autozobi na mikolo te oningisi mutu obaluki na simokote. On va faire pétage, on va faire ya pétage. Na ebite ozalo wana te. Parce que voilà beaucoup pour la forme gabi na bien fois à la sima eza ya rotonda aningisi mutu a présenter sima na. On est dans Nzambe te. On est aux on est là so tali en preuve vendre total ba clé. So tali frère Boda kaolanda biso so tali au mona bena ke Nzambe kati na ye. Ozomona bena ke aza ko refléter image ya ba Pierre. Aza ko refléter image ya ba Thomas. Aza ko refléter image ya ba Philippe au mona bena ko Nzambe da kati na ye. Mafuta oyo ya porte Idi Amin ekiti kati na ye. Oni catégorie to za la mkuso za mulayo za la muneno za la mke biso to consommer. Pour consommer yango, c'est déjà quand on consommer yango. Pour consommer yango parce que bonzambe na kati nini ya banzembo wa. Ala bonzambe tozo zelango vraiment na maboko polele na maboko mibaye to fuboli tozo zelango bote to consommer ngo lokwa yo so consommer so pesi biso kunango eza na dash balobaka soki mbisa yebiso ke nganga azobela nzimela yo lokwa yo za mwana église au frère Bodak pas za mwana église déjà donzimi yango mais tozo zelango à bras ouvert poto ya na éviter tozo ke de malais de cité et to so za likamso ko bakisa par rapport à la émission na biso Ego International. Ok, likambo na linga na informé na bandeko nyonso bolanda ngai bana nzambe ba religion nyonso ba consommer na bango. Ninga na informé bino boye ba clip bomona yango na ba chaîne ko za na impact bomona oleka bomona internet ekoleka pe na osenga na bino si vous dites que vous avez un clip bien, vous pouvez Bodak Mundembe TV. Bodak Mundembe officiel TV. C'est au petit caca pour vous avez un clip. Ils allaient vous s'abonner,
na Bodak Mondembe officiel TV. Bodak Mondembe officiel TV, vous s'abonner, bon mon la clip nyonso et ça la chaîne ya frère na biso Bodak Mondembe officiel TV, penza ba pambola bino. Programme ezali boni. To bandi déjà promotion ya single boy. To bandi déjà promotion non stop. 4 titres voilà non stop. Donc dès que on dit promotion pour les hôtels matin donc promotion donc tout taquer kaka. Tozo c'est le mois de décembre attaque sans rééquipe tozo la matin. Tozo c'est la frère Bodak dans tout soigné avant émission. Arbi na ngana yeb sabino na mois de décembre aza awa a fêter na bana nzambe. Frère Bodak ko comme na yé donc tant ozo ya to ko na aéroport to suiye. To yé azana ba concert et belé au Yarobeta parce que ce qui a yé a osala un mois. Azana ba concert avec l'église et belé ba invité à Yaroyemba. Premièrement a osala concert mo ya munene na liboso ya le Rocher Sali na ngirenge na église na yé église mais a Robeta concert mo en plein air pe jour wana et osala journée à sortie officielle na yé ba invité ba osala wani belé ba frère de Lungo ba osala ba Patrice Moudiaï ba kozala Mama Lombongo ba musicien belé ba kozala invité na mokolo ya sortie officielle ya frère biso Bodak Mondembe. Donc je crois programme oyo frère Bodak Mondembe ba bena pesa bino ya loana. Donc na mois de décembre azali awa pour la sortie officielle na ye. Je crois na ba émission suivante na banda koleka na ko informer bino jour ya sortie officielle na ye. Nzamba pambola. Nzamba pambola et to sengi na bino kake to soutenir de ko na biso frère Bodak na ba prière pour te récite ezala total ezala ndamte. Alors to komi na suka malobezaka epai na yo na minute nyonso na pesi yo mwa mbote mwa oyo bomisaki mpona kopesa. Voilà, avant na pesa bambote na oloba boyi bolanda ba clip oyo bolanda émission oyo na Ciel Ouvert TV bolanda émission oyo na Bodak Mondembe officiel TV Bodak Mondembe officiel TV bolanda yango na Flamme d'Angola TV bolanda yango na Monaco TV bokomona émission oyo bokomona ba clip ya frère na biso Bodak Mondembe et Zoleka donc na ngana loba boye pona kosukisa na pesi kaka lombonia na frère na biso Bodak Mondembe nzamba pambola yo na baloyebo kitoko oyo yebeli nzambe vraiment édifié bandeko nyonso balandi yango donc vraiment monde entier édifié bango na banzembe oyo osali eza premier single oyo bimisa écartonné déjà pe eza na réussite totale nzamba pambola frère Bodak Mondembe nzamba pambola madame na yo apambola pe bana na yo esika bazali pe na pamboli famille Mondembe nyonso apesi mbote na Tobi Mondembe Junior Mondembe Grâce Mondembe Maman Nene Mondembe na pesi Augustine maman na bango et sans oublier apôtre Idi Amen de Nzoke Mbombo Char de Dieu Randi Maboso na pesi ba salutation esika oyo ezali na pesi mbote na pasteur Tetenda ya ozona tangai na pesi mbote na bana nyonso ya Rocher Sali na pesi mbote na Maman Élysée na Monaco Maman Élysée na Monaco na pesi mbote na Myriam Toma nzamba pambola yo na pesi mbote na Joëla Tite prophète comme de Paris nzamba pambola yo na pesi mbote na Eliti Kasongo Charles. Voilà nzamba pambola ici ba pamboli no pa mosala na nzambe Flamme d'Angola pamboli bino. Alors soko ki communauté ko beta ba kutebe mission silité mususu kozala ozwa mbote na yo. Alors na pesi ka merci benze belé na ndeko avec na sima caméra pour Josué en tout cas bonne bon Josué bon nzamba peso makasi apesa yo mayele okolisa so musala ndeke malamu image ya kitoko nzamba pambola pe na pesi merci na pasteur Antimai ko répondre à l'invitation na ngai pour te tourner moi ba mituna na kamwe concerné frère Bodak vraiment nzambe na pambola na bosani kopesa mbote na Barbara motema ya Josué Cédric Makela l'homme valable journaliste Sephora Makela. Voilà dosuki awa bambote to bombiango na émission mususu merci na libota nanga Bachika oyaki ya bino la servante de Dieu Elise Bachika mwana bilaka nzamba pambola à la prochaine. Amen.
bandekolo ya katokumisa mokonzi yo oya bongi na lokumu masanjoli engambe mobali ye oya bongola mai na vino antimaliwa mpo na ngai loyaka ye libosa na nzambe loyaka ye loyaka tokumisa nsakombo yo loyaka ye loyaka tokomela nsakomba o loyaka ye oyanga bita loyaka ye bana nzambe loyaka ye loyaka toyembela nsakombo yo loyaka ye loyaka tokumisa nsakomba o loyaka ye batime ya bele ciel ouvert lève-moi nike mona nzambe mongani loboko na tata esemwami likolo balinga mbila ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert